Maman n'a raté live à Gérardine Bashina boya bokota. Nazana ba miniti awa. Nazana ba miniti bokota nanu la Chine bota pote makamni eleki to lo banane. Bomoni na lobi na bino bato baya pembe na Karine. Bangonde ba ringi baya koboma Karine. Bato balingaka ba vrai Karine, bato wana ba repoussaka bango. Wana nazoye bisabino ba chinois na ba chinoise. Bato nyonso balingaka Karine ba baza ba vrai bato wana bandoki ba yebi bango. Donc bango balingaka ka bango ba yende ko boma Karine, ba yende ko sukisa ka balinga ba sukisa Karine be ba kanga ba lata ba poswa meme yango wana ngai ba page wana Karine abelelaka grande vérité mwana ki inda kaka chukubuju entel ngaka depuis la mama azalaka meilleure page Karine yemba ya lança ye la mama lingaka su Karine te nga partia wana na loba aucun page n'a s'abonner. Même ici, Karine a zo tchatcho la bango ndenge na zo sanjo la bango ni. Na loba meilleure page au Karine a yemba. Lelo a comme ennemi à Karine, lelo a tanga kasu kombo a Karine te. Donc nga à partir à wana na linga su ba page te. Bino ba chinois na lobani, bino bo sabona kaka. C'est vrai to linga ka bato. Bato ndenge ba linga ka Karine. C'est vrai. Nga na lobaka. Muto na koko linga lokola nene ya na Yvette Kalombo na baninga na ewana baleki te muto aleki nene même si ba boya ni ba beba ni ba finga mi ba tombwa mi ngana lobaka bayebani ba fani bayebani ngana koki kokoya kokotango te bomoni ba page wana bino kaka bongo nga jamais tant on a loba oh te il faut s'abonner kaka te ngana jamais fashion fonga na mona batu wana balinga ka Karine ata mukete bato balinga ka bato balinga Karine te ngana kende ko sabona kana ba page na bango ba baluka tana mutu mobimba ka mutu moko rando vérité mwana azana ba compte belé pour détruire ka Karine est-ce que le lobo yebaki ndenge na yoki que Gérardine mutabimisi ba sekele est-ce que bino boyebaki yango wana ngai jamais à part Karine mutu mususu na koki kos na komi ko banga bato bazolinga penza batia Karine na terre balalisa penza Karine kao bozami te mama be clique wana bosala pour bo détruire mwana mama Charlotte bokoko kayete bomani siko bobanda kobimaka moko bosala batu mabolingi élévation à Karine te bolingi élévation à Karine te bandeko boza bana basi boza mibali te mwasi nde mutakenda alukaka vi Karine alukaka vi na ye akota na réseaux sociaux pour na koluka vi na ye Karine akota na réseaux sociaux te po ya ko détruire bato elo bino bo comprenaka te bozami te mama be boza bandoki ete ya bino ba chinois ete ya bino ete bon nga jamais na sabona na ba page bonjour ma Norvège na peso parole bongo so na lobby na utika no kite parce que bonjour Merfa, bonjour la Chine. Makambo vraiment deux fois oui que mikolo na kota na TikTok tout le temps tout simplement pour apporter mon soutien à biso na la baronne. C'est la seule raison qui nous pousse à les faire. Parce que je suis déjà fatiguée de ce TikTok. Je trouve que il y a trop de mauvaises personnes, trop de la sorcellerie, trop de complexité. Mais, Merfa, dans la logique nangai, je dirais que place quand on trouvait Ebele la baron, c'est pas tout le monde. Ebele la baron baza ba faux. Pourquoi? Oui, mais page polémique, normalement, il faut attirer Kabatunyo, parce que ce qu'on lobby attire Oyote, déjà osa au pencher. Maintenant qui Congolais, tu es bibi sonyo soke, Congolais azaka incapable ya koza la naître. Il faut que vous rappelez quand même que ça là, moi camouflage.
Pour l'engagement, je trouve que bazana doit la bango, il y a autre batunyoso. Mais juste na minute oyo. bazana droit mais bakoki détruire ka mutu moko te. Mais bazana doit tia. Oui, alobi na droit machma non, mais naza tout à fait d'accord avec toi. Problème est comme wapi mais. Qui bayokana kana bando wana ko ba détruire. Même koyoka la mère ko zala ngo problème te, ce basala ngo professionnellement. Problème na ngala minute ezani. Ce ko continue na ba page. Bazotia comme Gégé, l'objet déjà, merci beaucoup Gégé. En tout cas, la Chine, Karine Azara visionnaire. Parce que même moi, en tout cas, je m'excuse auprès à Gégé, fille capable, na Angélica de la Chine. Parce que j'étais parmi les gens, na bandaro se pelate que la baronne a soutenir Baron. Alors que la baronne Azara visionnaire. Deux fois, hein, ce qui la baronne a salamarabu. Même quand tu n'es pas d'accord, même quand nous ne comprenons rien, soutenons d'abord ces décisions à elle. Parce qu'il y a mon là-bas, vision, qui pouvait croire qu'il n'a qu'il est l'eau, que n'a ni GG, fille capable, n'a Angélica, lati Makarine, alors que, et banda ko concerné bangote. Elle pouvait rester tranquille dans leur coin. Mais lati ango vraiment qu'aujourd'hui on se rend compte que, oh, mais ce sont ces personnes qui sont tombées même moko kota ote tika maître de bon le belete les autres ça la mabé alors que ce sont tels qui sont de vrais pour baeba gamninga malamu na tangwa bitumba baeba gamninga malamu na tangwa bitumba réaction mtulo kwa leketu et ça réaction normale parce que yé azalaka moi la mam il faut automatiquement mais où sont les autres pour revenir à la situation, il y a une page polémique. Page polémique. Boza page polémique. Normalement, il fallait que salaka, hein. Oche loko o balobeli Karine moko. Oche pe loko o balobeli moi c'est ba chambre moko. Oche loko a Karine moko. Oche pe place o balobeli Serre Lachou. Mais bino bozo et comme siko to remarqué, bozo tia kaka bango. Moi, hier, quand je finis, je crois que qui lave dans Merfa, je juste passé un comme dans Natal Tali. Je me suis rendu compte que, au fait, ce sont tels qui nous donnent l'impression que Batouya Serre Lachou, bazo gagné. Pourquoi? Parce que bozo tia maraba Serre Lachou. Nous autres, moi, je ne commande jamais. Ni en bien, ni en mal. Na maraba ya batou misusu. Na leka anzela. Ça va faire en sorte que bateau va kobanda commenter ça bateau bazo soutenir Serre Lachou et ça va donner l'impression bobi que guerre est à la rappel médiatique. Ça va donner l'impression que Serre Lachou hasard ko gagner. C'est ce qui se passe maintenant bateau bazo Serre Lachou alors que c'est totalement logique. Depuis Bobandi vous êtes plus de 30 personnes contre Moutou et puis tozo beta li solo ya bateau ba rando ya kala wana ya solo o basala penza ba rando buzoba. Mais elle est toute seule. Jusque-là, quand vous venez dire on a gagné, on se rend compte que mais y a azobetano parce que biloko y a azoloba, bozo tosa. Mais bino bozo ko finga le même ma finga de jadis style et lo bozo ngela kago. Comment est-ce que Bokoloba a gagné? Non, elle ne peut pas et Koko n'a jamais gagné. Place sur par exemple les émissions j'ai déjà ça là pour expliquer situation. Alors bah qui a tout ça qui va point moko essentiel. Mais naturellement comme on a pas agité. Il y a un désolé qui l'a mais page vous allez rater la moi manière que ça l'assemble vous allez une page polémique pour la vous allez la d'autres chanyoso mais vous allez l'équitabilité wana il y a bocha qui biloko balobeli Karine mabe bocha peut y Serre Lachou place peut balobeli Karine bien bocha peut parce que Karine fait la guerre contre tout le monde dans ça toute seule biloko naie et puis même biloko Karine aloba qui a temps fort on le retrouver on la page des mères alors que ils ont certaines pages tous à l'honnête Moutoye ba ko fou la page le quoi Karine azate et boza conscient Moutoye la même binope cop baza 2T ezaka yemoko je ne parle pas de tout le monde mais boza la conscience que à parier au moko la kutu ba lo ba komo la e ngala za plus étonné na o so ba bengaka rendre vérité mais on sous là en tout cas pour la ga na ebi azara zuzo mais je suis juste choqué qu'on se rende compte que eza la même personne. La seule chose, biso chinois, Togo, ça les anime. Allez vous désabonner. Aussi simple que ça. Allez vous désabonner. Pour ce qu'on s'est désabonné. Oh, bon, et qu'on par hasard, ma publication n'a pas commis, mais tu passes ta route. C'est la seule façon d'éduquer ces gens. Et aussi, dans la zone, c'est dans la bas chinois. Ba oyo, ba yebi,
to balingaka TikTok. Créez aussi vos pages. Créez vos pages, la Chine. Toroki kozala obligé te, ya kozelaka kaka bato wana batiaka te. Plus les Chinois besoin créer, mais c'est que mon canopy abino, bon créer ma page nabino, oui, bon kozala ba pro la Chine, mais bon mélangeaka pour la obenga batu nyonso. En tout cas, nazo senga la ba Chinois, to créer ma page. Oh, aza vraiment la temps, aza pe la volonté créer. Ngelo ka nazo insister. Merci, GG. Je suis sincèrement touché par ton acte. Parce que dans autres temps là, bah te belo bah en profiter na ora ya Karine. Oh bah en profiter na ora ya Karine. Oh bah la kawana l'air abissé. Batami basé belle. Oui mais moi je suis bon, c'est pas le moment. Mais moi je vous promets, dans la muta problématique te. Mais il y a certaines personnes, moi j'en ferai un problème. Ce qui tant il y a Moupepo et l'équipe, moi je vais revenir. Ngala la kibino. Mukoloka Karina zonga ko sala rabe mission na ya normal. Ce qui ngala moni bino. Je vais m'attaquer à vous. Tous à des solutions. Soit Karine, il va bloquer nga. Soit bloquer nga te. Moi je ne vais pas vous lâcher. Parce que je trouve que Boza Batou, on ne sait pas trop bien de quel pied bobinaka. Vous donnez l'impression d'aimer la personne. Mais quand normalement, la personne... Ce sont des méchants, ce sont des diables. On n'arrive pas à comprendre. Imaginez-vous Merfa, sans GG, sans fille capable, sans fille Angelica. Personne d'autre mis à part Chinois, live. Alors que page Joana Oyo Baza déjà, Balaki si penchement. Et donc, les bino bon peut sa penchement la bino côté à serre la chou. Et là on y serre la chou ça la kanaka. Pour y a pas rando. Soy rando l'équipe. Serre la chou qu'on fan de ça 5000 personnes pour serre la chou les can émission. Mutakala ndeke mutafuti bango. Problème te mais attention ba foutu maman. Aux ala non, les kanangot. Et on les cas ça c'est sûr. Les cas. Mais nga za na batu nga la ko faire un problème na bango parce que les autres comprendre te boza sous silence pourquoi. Boza sous silence pourquoi? Ma Norvège, ce que Zalaki, Chantal Bola, Benita, Bazuba problème, Karine Alingaya au côté la bango. Chinois ba sopana. Mais t'as là, c'est qu'on dingue basali de contre. Boza mi maman, bien quand même, hein? On comprend rien du tout. Oui bien, bon tu na ko s'inquiéter wana suki batu ba kokote la suki ba kokote la suki ba kokote. Et ça la rakadi. Bonjour Merfa. Maman Norvège, makambo to kotena on ba ko to zaki nangwana. Oui, ngai ba kana ina parti en banque pour papa le la bimite. Nzambi mama la chinyo. Na ina lo bamba una kende. Makambo nyonso bino bo comprendre bino ngote to ba msukuté ba ba page ba sangeli mame ezali déjà plan na bango ba se préparer déjà nyonso na manière nyonso ba meki ba koki mame te yango ba matili biso ser nini star na biso Arieta na miniature pona makambo nyonso makamba Arieta ezate mais siko ba tie Arieta na miniature so ba chaîne na bango ekanga misiko ba osala Karine Mutumabe kasi nango to lo bate Tamba chaîne bango ekanga mabenga Karine Mutumabe ben bango mondi ndoni. Ba benga eka Mutumabe. Ngablo mususu. Obona minute oko. Eloko makambo mabeta batika otamwana. Bino to soto comprendre te makambo ebandi na 2025 na début ya année. Engelo bake Nzamba talsi Karine ba vrai o bazaki na sima mukongo na ye. Po yeba batu nini o akotambwa na bango na 2025 yo. Parce que 2025 yo Karine opambwama. 2025 yo ndako eza te ba omona ndako. 2025 yo Karine okumba zanga permis zanga papier. Kana 2025 yo ba omona makambo eko changer. Non po moni bitumbo nyonso eya. Pona makambo nyonso o ba osala o. Eloko asikeza te. Mafinge sikeza te. Mama kingabwa soki o nani. Mayambo yana kuna oya. O wana mukuse wana. Oya mukuse wana zo kumisa na biso kuna te. O fotona ezapa mboka senga mboka. Otinde langa Galiana tinde langa s'il te plaît Galiana. Azam mukuse me kalo kwa mukuse.
Mama yake na mama bakokinde te mère phare moni makambo nyonso bakokinde makambo yango te parce que bino boyaki ke non bozaboye bobimisi chef na bino po yo menacer mami po akweyisa mami siko chef yango akoki te po chef aye na eloko asika te aye na eloko kaka nyonso ya zolobe yango mpe vi na ye mpe oyo eleka yango moni bakoki te babimiseli biso star na biso Arieta po Arieta za star tata bato balobe ne lamba Arieta lati mais bela bato balata lamba bana ebele balata ngo oto mona te balobe lango te mais ya Arieta esali makambo na réseaux sociaux parce que na poto to lata bana toujours boso malili ya makasi pon plus nda kwa Karine ya pavillon parce que personne eza ya kasi bazangi nde loko omona minito bino bo comprendre te mama botala ba live na bango bazange lo na minute ekomi kuna pa mama na kuna mukusa 1 mètre wana ekomi o Karine azande kwa chanter te bona yango zo wela kindeko na bango mibale yo ato boyango Karine tanga ndima kango na ser la chouno na tena na photo nanga awa ye petanga ndima kango siko na to bima zoba yo ndete mto bima zoba yo 1 mètre yo to bima zoba pour ser la chou andimango maman merci beaucoup. Serre la chou andimango a tosa andima que non Karine azale ka trésor andimango serre la chou atezaki ya faux ndeko yozo loba ke ba bande côté Aza bande bazangi loka koloba bazangi koloba ya zala ka bo comprendre bango bazangi loka koloba pa Karine po nyonso ya sika ezate ya sika ezate po o nyonso balobi po na Karine esito yoka ngo nyonso balobi po na Karine yoka matoye koma biso pasi o nyonso balobi abima na mobali bo yaya to yoka me to yebisa bino loro mo ya suka mobali o Karine abima ne na vie obiso kontezaka papa evi po yene mtabala yene mtabota Karine mwana to konta mibala nyonso bolobaka wana te so to bino bando bino mo ndo konte mibala bino ba botika star na biso Arieta botika star na biso Arieta bata ba page ya lelo bo sepe na batu wana ya babalu kaka bata ba page batu wana bino bo sepe bango lelo babalu kaka na bango tangi bako baluke na bino boko regretter mami de la Chine ma chérie botuna kité on a rien à faire remarquer s'il vous plaît on a rien à faire remarquer alors bi soi-disant oh a commis ce qu'on a niveau alinga banda robimisa ba secret okosi okofonder secret mais akosi te abimisa anelo kwasiko bimisa te bo encourager ye akosi te abimisa Asana dia Karine beta te ma chérie 10 fois ensemble te maintenant c'est quand on y ma chérie c'est la chou plein randona mutu est-ce que balaka susu mutu arando ke yo mama kingabwa to bengo ndoza zoba makambo osalo mo ke omi refese maloba no te fundo ke ozaki sima ser la chou ozaki sima na ye po maloba no mo ke zo funda yo kaka yo boko lobi ke boko ozoko finga benita bino mo beka finga benita tete bo beta ke benita gagner o mo ke pesa gagner bino bo chanja maloba bino bo lobe ke benita gagner siko lelo yo komi ko loba ni ke yo 1 mètre yo mama oya 1 mètre po yo to fingi ko so boza mulai mo na ko na bisote boza mulai mo na ko so po se ko so sa komi de akoko yo nde muto mi kumisa ko do mwana muke jamais to roza na bataille wana macha bana mo ba ba mike bana mo so ba kokisi ba en tout cas 1 mètre to do sepla na taille wana te macha mo taille ndam to do sepla na ngote yo lobi 1 mètre yo moko lobi na munoko na yo ke mulaye eza defaute mukuse eza defaute kozala mwindu na pembe eza defaute sikoyo kozala makolo etengama na makolo tout doit eza défaut mais makolo tout doit na makolo na lobi mama na biso Chantal Mama Paradis aza makolo X Karine aza makolo X nazo kende place wana mère fana na okepe na place wana ya lobi lelo cheki photo na yemo ala di jini na yo kanga lelo na ngai lelo ya lobi ya yanga na mona ye na mona na sala Barbara na mona na sala Barbara ya photo na déjà cheki photo na mo boy makolo X peda ala di nga na mona na sala Barbara aza makolo kuba makolo makasi bakwanga nga na mona na masala Barbara makolo bakwanga discuter mo ba basani
peli kona ngo suma kola njukul kota basani kuna loba na likambo yo ya sali nde mami na biso bible o sali mami na biso bible ngo pa ko katata na rando za concentrer na rando en tout cas art au sali to sepe ngo makasi na kofinga basani po basani wana o batani na ba miniature ye bango za bible mobimba mami o tambo oui ata mama nde ba bimisi ki bokolo ala mukuse ya solo je n'ai dit la seule musala lelo na tona na la nde bana musati na ndako photo eza déjà na ba chiffre so bosenga mboka revue na za na photo bosenga bato utanga ndeni makisate aza na ba photo baza na photo na chini da photo za na chini na ingina kita na nga malili mama Kingabwa na yonga mama Kingabwa na kena na moko pona kita na nga ya suka yo maître nazo kina na ye na park lukola susa makambo ya na koki live wana te loba no kasi loba na yo loba kaka loba to ti lo ni na malonga loba bonjour ma Norvège bonjour Margreta bonjour maman Greta bonjour les mamans poto kaka ye moko aza 4 pages malili kibokolo ye rando vérité ye mokili matata ye kongo na biso ye tiko aza nani yango mais kibokolo aza danseuse moko danseuse ya papa nanyo emene ya kibokolo bando obenge soki ke na bangi mokili baza obenge kutu nani DS eza de sala ba télé réalité na bana na ipaire na YouTube mboka yeki na nini ya GG babimisi da so ke na ba page ata ya mboka au moins bandeko abenga Karine Makingabwa ukama sala chaîne na ye wana feti na ye abinaki na feti na ye aliaki na feti na ye même soka benge Makingabwa bino tu koka dogo makamboza matina dogo so ka dogo e compter na nguti ngaloka mo batu boke oyoka pasi na maga vraiment wana nde biloko abengi Karine Makingabwa me ye Makingabwa aliaki biloko ya Makingabwa abinaki na Makibwa alenga mama Kingabwa parce que na yo na epuis soki balobi oyo asombi basani soki shine mais eza guna ye ya sepele na ye na aseleka biblia iba makasi mama Greta eloko baombosana wana aseleka biblia ya peut-être ngala sepe basani wana fina benga mami na samani osomba tango wapi rando eza rando Karine osala ngo omoni basani wana Karine bapesaki yango na kada pib donc eza ya ye mais ndete batiango na minati bongo ya kancha fingi yango asenga mpeka supi osala bongo eza ndeti nga na kobenga mami mais place bazo prouver que parce que depuis babanda kosala rando eza kaka ndako na yo basapatu na yo bosaka basapatu na yo basaka na carton yo nso omona basapatu na carton eza complexe bandoki nga basapato yango nyonso na classe yango na bimisa yango eza mpepe na classe eza complexe ona kotala bango baloba na arieta basapatu bongo bango baloba na arieta bikie wana baza na place ya kotya basapatu te bakanga yango kaka kifunda na bakwe bibembela bino bango balobi ke arieta lelaki bango lobi mama bango mpe lobi mwana lelaki mama je perds pointe akataki live kaza kelanda na mwana mama pona ngai abenganaki kutu na mwana kende abengani na mwana je perds c'est normal balobela star na biso arieta na mami de la Chine c'est normal mpona makambo oyo esi bapoli déjà nga mpona makambo oyo mpena si bapoli bato bazosekisa ngai oyo bakobotola Karine mwana soka nalandi live da kata na oseka babandango lelo kaka kobotola mwana babotolaka mutu mwana ka boye bovandi na bapoto ngo ndire kutu bovandi na bapoto te mutele pe bamama mibimba pe badisa TikTok nde eza na agitation nde TikTok eza est-ce que bino bozomona ateta bamindele kutu bakomi kosalela nde bana mpo bakotila bango mbongo mwana opa bani azani mpe na classe te do bayekaka babotoli akongole mpe tokomi na buzoa balobi non
Elle ne comprenait même pas ce que l'enfant disait. Mais puis, à bas âge, il faut répéter plusieurs fois pour comprendre le balabalba. Pourquoi tu fais des choses pareilles? Naebite so bazana bana ya vrai. Ba misu ba bina ba bana bande kuna bango ba ebi ata passe ya bana. Ba misu ba boko la bana bande. Bana ba bango te yango na ba ko landi pe o bazolo ba mingi wana ba bota te ba maman ba bota te ba. Oui parce que muto aboti bana kolo ba biloko ndenge wana te. Bana bazana langage na bango na déjà bazana ba langage na bango. Oui mais il faut répéter plusieurs fois. Moi ça m'énerve. Bandoki. Boya wana bokosa ba kombo po boya ko détruire Karine po bolia kambo na kombo na ye bato balinga ka vrai Karine bolinga ka bango te bokende ko kosela ka bato makambu omoni ba bokobima moko na moko yoki boko lozandoki ndoki munene Karine ko tanda o publicité so ka ma mère fa moko senga ata GG ata nani baza photo de GG bazum na yite bo set bato bazana ba tinelinga ngo déjà nazana ngo déjà une fois de plus. Nazana ngo déjà eza na kati ya WhatsApp nanga déjà. Batineli na bilogi te pona sa bango publicité. Moi je na tiaka bilogi na bango pa na ngate. Merci obetango kitoko. Libre Sarah GG parce que moi je suis parmi non pas à côté les mères là. Non, nga jamais na finga ye, nga jamais na finga te mais na bando te na sa. Ba belle seigneur soit Congo Brazzaville na loba. En tout cas, bolo ba bote ba so ya wango pamba. Bolo ba bino bongo te. Ba so ya mona ngo makamusu bolo ba bino bongo te. Ba so ya koma, ba so ba koma ya tinda ba message kuna. Bandoki ya ba ninga bien Karine. Nga la zone reconnaître parce que loko GG sali. Maman GG, toi le Karine. Soka sali loko bien. Toku misaye. Omoni ah oui parce que beta bango kitoko azo sa bango na nzela. Ngando vérité mwana oyo kakuna leketo azoke ma chérie ozandoki, ozapenza ndoki. Mbongo na yo ko luko sisa ki danseuse na yo ko luka vi na yo pa Karine yo kanise rando soko zik oyo ko zo ba page kata ba lopele okata ka makambo ya Karine lopele yo kanise olinga okata e mutu atia rieta bazana photo mobile na ye bazana photo garçon oya atalela ye chaîne wana oya kusala ke ba makambo na chaîne wana na lobi Karine siko alobaki soki bazu elongi Arieta bakangi ba okanga page wana te poani wana na YouTube banga ba osalaka na TikTok. Oh mais na yoka ki balobaki eza na TikTok eza na non TikTok nani ba na YouTube. Yaman ba kende ka so ya nga kitina ah tu appelles na TikTok quand même parce que ba saka na nelongi Arieta te quand même. Benzambe pas encore ayeba ki ke banguna bazebe soit pesa la baronne bonbon. Donc à tous les finga moi on comprend ça dans finga les wapi po yo moko yebake dès qui penda a putu est-ce que putu penda ya putu mama gega sasa bango na pesi autorisation finga bango ezala rando vérité moi ne za finga bango na pesi autorisation a putu bozala expliquer no a putu au monde avant yo o bano yo lo makamba Arieta yo ka soni ma chérie yo ka soni yoza muto lo makamba Arieta te avant yo lo makamba Arieta po yo no zongi la biso no deuxième tour à live oyo lo banoke on tima no ke Arieta zalaka so kontimi doza na droit ko makamba Arieta zata lo kwa mandani mama Kongo ndenga ntima mama Kongo ntima na yeye mtako lo makamba Arieta yo te aputu no ntima te yo no ntimi la biso te ke Arieta zalaka po yo lo bakamba Arieta zalaka to vantsa batebele o tia muninga mal à l'aise. Poutou. En plus, il peut apporter dans tout nos questions, ça dans sans esprit. Yo yeli biso a sujet. O penga Karine. Yo kombo na yo benga o nani di stop mutakala ndeka apesi mami. Yo kombo na yo ko benga ngote aputu. Yo zonga na kombo ya Mbolina. Yo ko benga kombo na te parce que mutakala ndeko apesi kombo yebo na maîtriser na kombo ko tapesi. A maîtriser na kombo te parce que benga ki mutakala ndeke o bengi su mutakala public. Mutakala ndeke na préféré ku mutakala public ya mami auto monate mais oya yo nazana ngo na téléphone nanga natalaka yo nyonso yo tous les trois mutakala na yo
ya ba sorti nyoso nga na mona tala kango ya mami kutu na mona te moni ya mami na mona te za public te po na mona te kombo wana na bambio eloko wana na obeta ki wana bambio po to mona te me ya yo so na bina fongwa na romona pasi bazo koto kaf zo mona susu o koto yo opesi mukongo o sali kwa ndeke oyo kwa omboka bwaka kyo na mbetu kuna ya mbwa position wana ozoyoka oza aputu ezo sopa yo ya yeza rando na yo tantuka tikango soni po muto eki kokotso na makambu oyo yesa ke na ye yo tika otingameli biso ni tolingi yo te ma chérie tolingi yo te tolingaka yo te mama oh otingameli biso bweni nango nani pe Karina Zong ça sous 3 mois bak ça sous 3 mois te azana droit de baksa 3 mois te parce que ba tosa ba défi mais o bango ba pesa ka mami atosaka te to keyo koto ya nani oyo serre la chou nyonso lobi okosi te tonjimi yango mami abima ya mibali tonjimi ya sikeza te po yango aka tobobandilaka 1000 fois tolembi koyoka yango bo changer mafinga yo 1 mètre oyo ko oye koloba ni ke lelo ke benita kuno bimisaki munoko finga ki po ani serre la chou azo finga te zela cause explication na pourquoi azo finga serre la chou te soko finga serre la chou te parce que tant serre la chou bino botinda kya ko boma mami yende mukonzi chef na bina zokisaka bata kata ka batu bapota yende mutu na kane na bata zokisaka batu ayaki dana ndenga grimace ndenga yela ki wane parende yenda continuer metanga yaka lekana ki na ba langage na lobi ko sala rendre professionnel nango pe mami azokisaka ke ya bata mboka te po mami asuna ta ba boya ba pate nango bonto okay nango bongo yo zolo ba kenanu mami ayibo komate yo botala no oh écriture ya mama ya bino komaki na tableau serre la chou yo kasi biso ba chita zoza bazoba tala o komaki na tableau na oyo seli biso bu salito no seli biso na papier de naxi ke moi na zaki pembe parce que bimi na d'écriture ma chérie o komi na papier wana yo boni salito no komi bimi na d'écriture écriture mo no kwa mo maternel na yeko na komasika boni boye ko serre la chou boni ko yo sabiso soni boye musa ba kasi ko pesa biso yo sala ba devoir boye ponto no ba pona bino mami ana raison pesa bino 6 mois oh bon ti be ko pesa biso musamba kasi bo bano ko yebisa bino bosa boy po lo be vancheki batu soki 5000 personnes et loko lo baki ya sikeza te nyonso sito yoka ngo explique ba ya ba baye yo serre la chou arto sali ba baye yo mais yo mettre des filles au pesa ke mami akofinga te bino nde bo finga na bino mami akofinga ta ko zongisa bino nde na njela omonde bolekanaka akozongisa bino finga te posoka de na posa kofinga serre la chou ongo koma te monde tosaki kokoma kasi lettre R lettre R wana mami asalaki apesaki bino nde 12 mami ayebeke soki na te R te serre la chou akoya te tika na beta R po bato balobaki aza zoba ale serre la chou aya sikoya koprouve mami ayebaki nyonso wana asalaki mami tia bakisaki R wana yebaki po soki atiaki R te bango baki chanta nani serre la chou ngako yate nanga bakisaki R po epesa ope na poso ya ko corriger ngo bima loka yene mutamayele moseli biso musoto na papier avant ya kende na Paris akomaki na Facebook na ye que ye lokola bate belé bazo soignisaka ye na niveau ya kistar na ye la baronne na ye ekro ya la lususu na R mokote ekro la 2 heures akomaki avant kenda ayebisaki yango avant kende soki okende na kati ya page ya Karine vraie explication yango wana vraie explication yango wana alobi que la baronne emati niveau il faut ezala na 2 heures esa beteke on déjà bongo avant kende l'émission avant kende l'émission beti kende ta na yanga na yebi ke mami asali yango na asali yango parce que défendre kende ko tanga yango bongo ti yango na mutu bi pa yo kende la guerre kuna oyebisa yango maintenant asali yango 12 mami asali yango 12 point ye oya mukuse wana oyo soki 1 mètre wana lo ya 1 mètre to na ton soin c'était possible to soin na ye yo kana na expliquer plus na moni yo kendeke ba combat bi pa mingi o soko komi kuno bi ke pona Karina lobi pona soin na ye alongola nani tumba ko ezana likola lo lemu na ye aloba to yo kama kambo azoloba bien oyoki te temps exact ya basa ka plein live to ko yo ka bien te
batanga ka ba message plein les po nani serre la chou au RVC pendant que oh wana ba moi non qui pembeni po bimi na d'écriture na papier wana yo komi bu soto no sai do kwa mona maternelle zo ye ko na bamboko zo lenga yango ne komena o sali mais pona ba sanyo yo fingo sedi biso pib pona ba sapato en tout cas to sepe makasi ba sapato même ba tondo batiki même ba sapato lo ba to bayebi ke même ba sapato en tout cas côté wana et c'est pas biso makasi ngapi na ndonu ka numéro basani na soma basani kota pli ba sapata en tout cas to sepe nyoso osalo sango kitoko makasi en tout cas tozo sepe na yo nyoso na biso ba kit na biso kitoko ba biso kuna mwana na ya liboso nga place non sepe na bango exact peut-être ça qui ndumba kuna so na boulevard na biso parce que bino bossa la rando comment vous insistez que sur les biens matériels c'est boza na moi expliquez-moi. Comment alobi azana zuate. Aza complexé. Te abia za zuate, aza pe complexité. Comment za complexité? Comment zoye bake ba sapatu na ye ba bomba na carton. Ya na génération yo to bomba so ba sapatu na ba carton te. Bon ko tonti na ba carton ndako kwa mna meminga ba bo na complexé. Eza complexé. Ba oni mate meza yango. Peut-être ba yebi na bango moi on en français te. Ba na complexe. Ba on dit mate meza bongo. Yaya sobo ngibo yeba omoni mami bino bobenga ke kazana eloko te oui andimi kazana eloko te sko mutu andimi na kazana mukala kazana eloko te ba live ani bo sabo te kaza star na bino ba mutu andimi na ye bino sobo ke pa mige kuna sobo ke pa mige bino mo boloba ke azana eloko te ngani azabe ngana lati boy karina azana ngote mais yesu ka ke kuna alobaka makambo eza vrai akota makambo te ba matériel ke ngana azana boy ngana azana boy maloba ngote on te ka kitardino abimisa bino mabe abimisa bino ba miki oboyo ka son botika via muninga yaya en tout cas pour na star na biso arieta en tout cas bo to sa kazaka star en tout cas bisou pour na bino bisou la baiza ya biso te pardon bolo ba na bino bazangi ne loko finga la bonjour bonjour eloko ofinga nde eza suti kola baron déjà akanga bakwa nyonso tout poso bazalaki na ndenge pende ezalaki liboso tonga toyoka ba voice yela baron na shosho tonga toyoka ndeni bango kofinga ye publicité mabe ezalaka te kofinga na ya mabe na ya malamu ezalaka publicité surtout bachinois soki okofimba mpe basani yango eloko ofinga eza te okomofinga basani ya kitoko wana nga mpe na osomba basani ya kitoko basani mais c'est que eloko baseke yo moko ndimaki kare na ganyo oza suna eloko ofinga ete yo ofinga evi ayaki vengeance yango wana atikeli biso en reta mais nzambe alingi bongo ye mobali na liboso nde ayaki nini yo ser la chou soki olobi ke eva yayaki sikoyo mobali na liboso abotya omwana akenda wana ya mibale akenda mpe ya misato akenda bo n'importe komoni buzoba boyeko kolanda to ya mai oboni boyeko naza nzela loba kasi loba mais pas ebaluki ekomi suna basket alataki mokolo na miso mpe mingi akomi wana mpe balekisi ekomi suna basket eza bilamba star ya toto sango eza bilamba star nyonso akarine eza spécial mbala liboso kokalata basket wana eza yarine azoboma basket wana kitoko makasi alobi eza nouvelle collection obi balula makarine ngana moni omoni bango nyonso wana bafingaka karine balulaka ye balingaka karine donc soki basket eza lokola bazwaka moyen ya kopusanaka pembeni mingi te yango wana yoka epesaka bango kanda mpo nyonso wana ozomona baza bato moko balulaka karine donc kasi yango nga nalobi soki basket eza 50 euros 50 euros eza mbongo te par heure na mosinati bakutaka biso combien bopesa mama Chantal banini azokuta mère fa yebisanga par heure bakutaka biso combien bamisusu bakutaka biso 12 euros bamisusu 13 euros bamisusu 10 euros na misala tosalaka te eza bongo te bongo soso osomba eloko ya 50 euros eza mbongo te na mayele vraimen ya bato ya mayele so osomba eloko ya 50 euros eza eloko te 50 euros eza mbongo te komasa yo mama mobimba boye oza deja mama oza deja mokolo dotoloba yelera banda ya kola azalaki kolata ka balubi te meme en Afrique est-ce que en Afrique balubi te ezalaki
bazazin wana oyo balakisi wana pa Gérardie bazazin na bazazin ye pena ko mitendi na bitendi na nzoto ye aza na elamba ye bongo elamba olataki lobi ser la chou bamama mama eloko nde nga nazotuna eske na baafrika yango tozalaki totikala kolata balubu te eske totikala kolata babasket ya marke donc fo mona moto mobimba ozomonake moto ntango azoloba na haine nyonso ntango moto aoloba fo monake aza na haine merfa komisa likambo eza yo te natuna question. Oui, maman. À supposer que Karine a lati sapato à $50, eza ya ye. A lati na nzoto na ye. En quoi est-ce que c'est un problème? Maman. Ce qui est un complexe, ce qui est une jalousie, eza nini. Mutu ala malobi ke aza starté. Babi ki aza starté. Si ko mutu aza starté. Bino soka lati le pa 50 €. Point bino isa bino passe. Omote ke basa soba. C'est ça. Bino bobi ki aza starté. Soit lati le ko na 50 €. Passe ya nini. Po mo aza na starté. Bino boloba bongo. Aza na loko te bakabela kaye. Balobi ke bazo jalouser yete. Bachanjaka maloba ya bazanga kade loko akoloba. Comment ça moto aza na loko te bozo yokele lukunya alata na ye bokoti si lukunya abi miselo na ye bokoti si lukunya mais pourquoi ser la chou elamba lelo lata kilobi o yaya otonti biso na mayaka na kingo na bino na rendre vérité moi na rendre vérité moi égal kibokolo. Serre la chou. Otonti biso ka chapelo lo kam toke kusa bana mindele. Kibokolo yeka ye moko wana. Wana suma talana news. Donc bokende kolonga bali bonne na bino na rata rendre vérité. Chasse ngala se bona na bango te. Mama na ngai nzambe. Yo mama Kingabwa. Peignoir olateli biso lelo loka muto batekaka na maïs mama Kingabwa siko yebisanga ya lobaki ke ya lataka kaso yiko sa miso alataka kaka ba peignoir loka siko yele yesu alati peignoir po ya lobi ya lataka ba nini ya pona chambre même sans osala miso alati siko ya alateli biso peignoir pona nini peignoir elongi mabe. En tout cas vraiment mama Kingabwa lobokela la biso blouse loka ba blouse batekela biso na ba weti. Obi le makama obene comme na buzoba. Na buzoba parce que nous sommes donc mon coup de Arina le kala makamu sous parce que comme buzoba. Ouais, tu es quoi Maman Greta. Ouais comme buzoba. Maman Greta. Oyebi soki nzamba zo tombola muto Oui. Oyebi soki nzamba zo tombola muto. Oyebi ndenge ba demo ndenge ba bimaka. Moni ndenge mo ba bimeli. Po omoni Karine soki ka nzamba lingo pambola ye azaka na bitumba foto comprendre ke loko wana omoni loko ba comprendre ke Karine na mukanda mutuka na biso to sombela ye mutuka to sombela ne loko mama avant que tu wala makamba mutuka ebima bazaki ko luke na ste parce que talanga elo mosko eyelinga nzambe mbato misala. Maman, qu'est-ce que ba fenêtre na bo luka na etende boko lula ndaku wana mère fa kitisa ye mère fa kitisa ba okana kitisa no mata kitita yo moko kaka te kanga mwana kita. Oui maman Greta. Oza d'accord nanga ki rendre comme koma ya buzoba. Makasi. Comme ya buzoba. Oui, d'accord. Ah oui. Je suis très d'accord. Et aussi, moi j'ai été étonnée comme on a bateau bazalaka na barando ba 1900 bazalaka binemi bango pe ba koti na rando. Moi je me dis à un moment donné la baronne, ça démontre déjà ta puissance, ça démontre que oza number one parce que toi qui bateau ba komi ko ressusciter. Pour que ça l'alliance contre eux. Mais tous à l'honnête, c'est qu'on a makasi. Donc à un moment donné, ne réponds plus. Je crois que la baronne au ça la live mon quoi tout ça et puis quand tu mais enfin, qui te sent exactement. Tu n'as pas besoin de continuer la baronne. Pour non pour la polanga est tellement terre à terre puisque Moutouba a discuté à la tisse ça pas à 50 €. Est-ce que le problème vraiment est-ce que ça problème qui t'atteint oh moi na suki ba penyete nana yete ke bana mikie yo longwa bimaka na nani donc long kata live mineka voix na yo kata live pa na yo yo kata live pa na yo eza na moko eza likolo du côté droit
eza lokola na signe ya multiplication soki kaka otrike wana donc na côté droit loba mama finaka na écran na yo moko yo permettre yo kokite na yo live ndetu yo pena aputu ko bima na via mami aputu to lingi yo te bima na via mami avant yo soit na mami mami a changé ndaku 3 fois na 3 fois mami a changé pe ba rideau 3 fois mais yo depuis to yeba yo na ba rideau wana depuis to yeba na double salon o esi la kala to na ba double salon te ndako bata muke méditer oke ko tonti nango double salon ma chérie esopaka yo te yaya ndako bata muke méditer hein banda kwa kala on tonti double salon o bima na via mami c'est quand il y a anniversaire à la baronne alors bah je démontrer c'est de la jalousie parce que c'est la première fois dans ma vie na mona batu ba okumisa muyibi même Yesu aboya muyibi mais batu bazoya kokumisa muyibi voilà réfléchissez un peu vous vous rendez compte est-ce que muto asenga kana muto ayibaka nani yo kokumisa tout na minute ba comme de ko luka visibilité par Karine oui et comme il est comment azo swala nani na Karine ozo mona donc maman remarquez hein ndeti passe mo be live za jour wana oza chinois ngabite na chinois te oza chinois te laike ba comme ce ko luka nde bongo parce que ba yebi ke ba chinois to se belé ba comprendre que to se belé na ba comprendre que to se belé to kota ka même nani maman nani la chou sœur Larchou, il moko azalaka sous-souté. Voilà. Vraiment la oui. Elle n'était plus il y a bateau balobara na top. Voilà. Ami zongeli na kokangama nani 1m2. Même chose. Abandon ça la live à 200 personnes, à 5 personnes. Bango tout va ressusciter la minute. Pourquoi? Bah on soit makambo par rapport à qui? Comme la baronne, tout ça l'honnête. Et ça c'est pour la visibilité. Voilà. Mais bazoya batoko peta lukuta yaya. Oui. C'est ça visibilité. Bato rando bakufa basekui. Oui. Donc Karine doit passer à autre chose parce que biloko visibilité. Wana exactement sens mon côté. Donc parce que comme finga na bokara tolo baka po bato ba kotala biso ba mona biso. Bazo ba flair te ba comme ce que ba lo bazo ba flair bazo ba bonnet bazo na ba nini yango ba ba luka na micho lo bo mati cha flair tapoter. Bato na mati sauf ka Galiana boloba ba pesi bino parole maman Solange maman Maeva, maman, Moussou Sazo tourné wana. Galiana parle aussi que l'eau. Galiana na nute, bato wana na baza bato asika bilonga asikana, bakombo asikana yebi yango te. Allô. Bonjour. 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 Ngai na koti bwana mbali boso na kota parce que nga na linga Karine mingi. Na linga Karine mingi. Ouais, nangaki mingi yangwana na bi na moni live na bino yangwana bi na kota. En tout cas ndeka bo loba na bato na nyos ba komo luka kaka ba mona ba yebana ba komi ba ngolo so muto so na kota kaka. Oui. Ouais, viens manger. Ouais, ba komi ka ba kota kaka ndoko ba yebana ba so luka ka liyebana nyoso. Ah, attends. Bomoni biso ba maman bana ezala la caméra de bomoni que moi na c'est comme ça avec les petits enfants même normal ba ba pona mami ya trompe pour ce botala ki bana vice président la ye bana ba obenda maman mutu maman mais va fungula papa s'il vous plaît. Donc la barine doit passer à autre chose. Mais va longola Nicole s'il vous plaît. Bonjour, boyo kanga. Tozolanda yo. Nape na mutu bon. Na matana trouve live te na toza bato quand même to mona mona dinya sonde likana. Ibandi ko sala ka. Après makambo izo leka, izo na ngo jalousie hein, c'est clair. Ya ngo jalousie. Bongai na kolo bana remarquer ka makambo mbokani. Chantal déjà omoni makambo wana ribandaka Karine ya kati ya bando lobata zotala balobi une fois que Karine aye abandi ko loba Chantal aye ko pété akomi na ko finga mbokani déjà si que la psychologiquement Chantal a est faible
makasi na koloba na kofinga mais psychologiquement a faible devant Karine nga na otala omoni kaka ata oyo nde baokende yango bo soki Karine a bien résisté afinga te aloba eloko te bomona Chantal aopete aobanda su kofinga kaka kofinga parce que ane faible a moto aloba trop afinga trop mais na mutu eloko ya te eloko eza nango te baa bazali ete bozofinga bosala rendre la eza na rapport nini oke na babasket kuna na bachaussure eza na rapport nini ndako eza na rapport nini yo ofinga moninga mais yo moko osala live ozaka point so balobi na ye yaka kasi tosala mpe balive wana basalon biso nyonso toomona salon Karine yaka mpe na live sala ya yo na salon oya te na cuisine ye toyebi te azaka toujours na point yo ya ofinga moninga oyo bato nyonso baomona mais ya yo boomona te boza na balubu te toomona balubu ntango te boza soki na baguchi na baversas yango toomona te mais bogarde ya bino botika moninga na oyo ya ye soki ye alingi basali nengenga eza ya ye parce que na bandako apoto yango nyonso oyo badécoration yango moto azalaka na ndenge ata soki toke ikea wana eza magasin monene yana biloko ebele eza teke biso nyonso tozwaka bameuble nde moko en plus nga alingaka bato bazala na badécoration personnelle na bango bakumama te parce que moninga poso totali bandako bakongelako na poto otala na se betapi ya versas okotala boye rideau Gucci okende na bachambre wana badécoration mosusu asali décoration na ye personnalisé ekomi problème ndako yango eza na nini mais mama yo so ozala versas oku versas kuta yebi teke barideau versas ezalaka botia baversas na bino na ndako bogarde yango poko ofinga barideau ofinga bakiti ofinga bachaussure ozotouche toujours babien matériel soit nala moninga yaka ndenge ya oloba na o mais pourquoi ozotouche psychologiquement oza faible akibima eza te yango ozoluka kaka bamatériel en plus communauté na biso est-ce que vraiment na otala biso oza bato totalaka oui tokotaka internet totalaka otala mpena communauté oyo balingaka Karine te bahypocrite baza makasi heureusement mpe lo nasepeli malgré babrazzaville des fois nde ekendala wana makambo ya kongo yango nde balobaka Karine bana wana totala na zemi kaka bakongolais biso bakongolais nde balingaki baboma Karine na makambo ya Chantal nde eleka bomona 2 poids 2 mesures soki kaka babrazzaville zongo bato ebele basalaki kaka bapousse Karine afinga bango kaka moto baodefendre Karine na kote na biso toomona ti baoyo balingaka Karine pour de vrai bango nde baokotula ye mais basoi-disant oyo bazalaka baneutre toomona omoni eya bien te mboko oyo yango kongo nzambe ka asunga po jalousie eza makasi moninga bouti omona bapasi oyo apase nango epa mobali mais moninga a réussir ko se relever moto akofélicité botali ke mbala ngo baye mobala toto ndako atiki o clochard moninga kabalaki quand même c'est ça le félicité te ekomi sous problème finalement balingaka Karine nango azala ndeni azala libanda bofingi azwa ndako bofingi azanga mobali bofingi azwa mobali bofingi siko finalement baboma ye nde baboma Marie Misambu toloba en tout cas Karine merci maman akoloba spirituellement il faut azala makasi mpo mambo eleka omona eza bitumba suivi na côté spirituel réseaux sociaux à part jalousie kindokekota. Merci maman Irène tozi topesi aux paroles merci Maïva. Bonjour la Chine. Merfa. Oui maman. Bonjour Nina Lobe. Ye un maître de azoloba ke afinga ye Karine afinga atin mama obi ba live o Karine osala eza kofinga intelligemment parce que soki alakisi ke mutu okoka kokoma yo moko te bazo dikito maloba afingi ozoba ti ma oloba ngo boye te eza kofinga yo linga kofinga mama na ye akoloba ngo te mutu soki ye ayebisi ye ke yo po bota batata tangeli alobi ne ke oza pe bordel ya kanisi kofinga intelligemment leki kutu eswaka makasi ke kofinga mama na oyo papa na yo parce que bato mosusu bakokoloba yango te ndeti nga mpe nakoka nanga kofinga te me na oloba no makambo eke blesse yo yango ezo blesse pourquoi osala balive
parce que azoyoka makambo Karine azoloba ezoswa azofinga ye vraiment na kati ya motema ma obimisa mama papa te ye nde aza zoba yango nde omoni ye ndenge azosalaka ba haine bavideo ne ezali baolakisa bavideo ne ya Hollande nde akende osala haine mpo baboma ye moto atise makambo nyonso epuis bato bazomona ayeba te baza ne na Belgique le makambo eke na mbila na ye pa oza convoqué parce que makambo nyonso base eza ye et puis tu continues et puis ozotia na kombo ya mwana yobi mwana nde azalaka cher ozozwa mwana ozokotisa alobini mpona mwa ona matina makelele koso kwasa te ndenge ye azoloba ke Karine azokobokola mwana te ye 1 mètre nde nayoki nde bato baloba mpo gaga nga natala ke te na bloka bango tu akoka obokola mwana te akokobokola mwana te mpo kaka bomoni mwana lemswale ebongo oyo ayeba lobi mpe ndeko na bango na mwana soki mama nani ye nani komone nani so Chantal la chou mwana ye abengani mwana abi je père vas-y wana bolobi yango te fo otombola yango pete ye kutu nde ndeko na okokobotokola bana te mpo bana baza na ye te atikala kobokola mwana moko te parce que ye so azotouche mamba mwana ye aza ne mboka moko bakoatake ye na mbila parce que ye moto abandi makambo oyo et puis tu continues avec tes lives mais so ane mwasi atembe te asala ngo nde na YouTube so aza mwasi atembe asala ba live wana na YouTube soko mwa nde YouTube anege le bando sote se ba YouTube mbango ayaki na ba chinois bando olela ba chinois bo edenga yezo ba Karine ye ebo komata aye ye ebo komata ça se voit yo mona te même ba commentaire akoko otanga te koko bozwa makambo namno bo latsa muninga afini ye intelligemment akofibimisa akofinge nzota mama te nzota papa te akofinge na nzoto nete mais afinge ye très intelligemment de balba professionnellement afinge mana professionnel pour ce ka yebise ke koka kotanga te bazo dikite abenge oza bourrique soka yebise ko bota na batata oza bordel ko benga ngaka bordel te ka ça finge intelligemment boni bo yo lingi yabimisa ubimisa ngote mefa batika est tranquille on en a marre aussi Cristalline tu fais ses paroles. Trop, c'est trop. Bonjour tout le monde, bonjour. Bonjour. Mais fangana ina loba boina nika na loba. Oebida dès le début na ipsa Karine na téléphone. Nabi Karine komeka kokota koza ba camarade na ba fille wana te ba Chantal. To sololi na Karine na téléphone. Neso kokota kozala ba mina ba kosola na ba Chantal wana te. Karine akatela nga téléphone. Abi mama tika akatelinga téléphone lelo omoni mama bayokanaki avant fête ya Karine mama Cristalline yokana yebiso na ndenge mabete na limbisanga na kati malubu Karine tango bengaka ye soko bandika kombo ya batu c'est pas parce que akatelo téléphone alingaka ba kombo ya batu te na téléphone parce que même ngai même yo peu importe so obengi ka bandele kombo ya batu alobaka tete na lingi nanga makambo wana te akati ezala façon na ya ezala te parce que akati lo téléphone alingi ko semele na likambo wana oyeli ete asna bongo ma sœur ezate parce que akati lo téléphone a raccroché one aza bongo mais soko memele likambo oyo vraiment ozo expliquer en tout cas akolobelo côté akolobaka à la faire oyebisao na yoki maman merci maman. Mais ce qu'il fallait pas autant à point wana. Il fallait pas attendre à combat bateau. Il fallait pas attendre parce que azana même si bosolo na te azana confiance na yote ayebite sokozo enregistrer sokozo lo banin azabongo ma sœur même nga mama fashion na mitia na ngamo na mi anoma mais adoptif ngani na yebi Karine jamais na okende ko benga Karine ye abomba kate soki likambo ya ba mama fashion mutaloba kinanga akosa kate donc soki bo okende pa Karine o lobi bosolo ina e bien apo bani a talentel bwe ala wana na kosi ota okata au téléphone
Bon, na sens wana na bondir. Nangina loba, omoni makambo ebandaki à partir ya fête ya Karine, anniversaire. Basala groupe bayokana, ebandaka mokuse wana, lokola azalaki na problème. Karine alobisaki Jaël, azalaki koluka tout Chantal nani nga nayebi makambo yango na ebandeli nga mpe nayebi yango. Voilà. Nayebi yango nasi nazwa mpe bapele nasi nazwa me nga aza mokolo na oya korepete bamakambo. Balobi ye azosala cope na ye bango bakende otia ye poa mpo na nini bayokanaki sauf personne nde bango nyonso basololana mpo kana otanga bakombo te boyebi bakombo na bango nalobi sauf personne. Bakamarade na ye bazali na groupe wana bayokanaki bakende te. Sikoyo mutu abimi asali makambo oyo nyonso apuse mwana mwasi wana basala rando na Karine eza oya mokuse wana 1m2 ye pe lokola aza na ezoba aza faible akoti na makambo wana na ndeke mutakala ndeke afuti ye mbongo yango nomoni moto ezopela mais bango nyonso tu Karine alataka makambo ya bakamarade na ye mais okomona mutu tako ya kotelemela Karine à part bino bachinois na ye ozoyoka à part bino mutu moko te mutu azalaki vraiment camarade ya Karine eza Lekechu na Yvette na bo tenir nga regard pe nani Yvette azalaki bien na Karine batie pe Yvette po Yvette sérieux wana banda okangama mingi na Karine tant Karine ayaki sika bazosolola bazotindana babiloko bambongo banini basali tu badiabolize Yvette bazwani problème na Karine omoni ndenge pe banga basala mpona mboka balinga mutu te azala pembeni ya Karine ndenge pe banga asala pa mboka mboka ye mutaka asala Karine boye na boye mpona nini bakabola bango kaka s'il te plaît mama nga lobaka par rapport nde ozoloba nakati oyo maloba te limbisanga mama omoni Karine Karine ya mwa mokie te Karine ya mokolo ata biso toza bayaya na ye me a mokolo na mabe na malamu Karine amonaka tokanisa momoni ndenge biso tokanisaka peut-être biso tomonaka makambo koleka Karine non parce que nanga na yo biso tosalaka na réseaux sociaux te biso tovandaka na bandako na biso totalaka makambo ndenge elekaka na réseaux sociaux et alors Karine ndenge aza wana ayebi makambo nyonso tu même ata bacomportement ya wana oyo tozoloba lelo bachantali bamagali bango nyonso tu baza bapa ya Karine te Karine ayebi comportement na bango donc jamais tokoki kolobaki o likambo boye Karine ayebaki te nga nabengaki ye nalobaki ne boye o batu balingai bakabola bazongisa boye non makambo nyonso Karine asalaka na ya mabe na ya malamu ye moko ndenge aza wana ayebi donc Karine aza wana te ko balingaki basalele boye balingaki bazongisa boye boye na boye non soko moi likambo Karine atiki eleka ye moko mutalinge Mama Greta biso batotalaka boye totalaka baémission ebele biso batomonaka Karine atalaka baémission atalaka na ye mingi te so batindeli ye te ya koyeba te Maman Divine ezwa parole parce que toleka d'accord na kati nanga bokitanga d'accord vraiment bonjour na bino nyonso bonjour en tout cas nga nalingaka nalobela omo nalandaki la fois passée eza na mwana mobali moko alekaki epai ya coach moko alobi ke ata rando oyo ya bakarine bango na Chantal balobi bango nde baincite rando wana ezala pourquoi parce que bango bazalaka na bamission na baréseaux sociaux kofina makambo to kotombola makambo donc il fallait qu'il rando oyo ezala mpona baefface baévénement oyo eza koleka kala mingi te nayebi te so bozwango en compte ou pas quel baévénement maman omoni nde banda koloba makambo wana ya bato bake kozwa mbongo soki ndenge nini oyo eyindaki kala te awa ebimaki na réseaux sociaux non mais wana ezie sikoyo Magali depuis na fête ya concert à papa Hervé baluki Karine depuis kala eza epona yango te maman voilà eza pona yango te nayebi balukaka ye déjà mais likolo nango bazolinga sikoyo baefface nanu oyo tobandaki kolobela
bozomona te bato nyonso bakomika Karine Chantal babosani nanu makambo to bande kolobela mais makambo wana bakoki kolobela yango te parce que Karine ezoconcerne ye te, c'est ça le problème. Voilà, balobi faut mais attention maman, makambo bango bazoloba ya mbongo wana ezoconcerne ka bato bayaki na bango bayaki nango na réseaux sociaux, mais biso neti bino neti biso na biso bato tozala bafane ya Karine na bafane ya banzombo misusu wana ezoconcerne biso te tokolobela yango te tokoetufi yango te. Bango baza na rando na bango nde tango likambo wana bakoteli yango bazwi lidusu. Makambo ebandaki ya Benita ça n'a rien à voir mbongo kute ye après makambo ya Benita ngute yaki liboso mama. Nga nalandeka ya zoloba. Oh mais wana ezaka mutu na mutazaka na façon na oyebisa makambo mutu na mutaza na analyse na yo tala yo za na analyse na yo lobi. Mais kalanga pe na za no ya bonjour par Belgique. Maman la biso moni congolais tellement nga Karine te au moins te basali tout ba kosa comme na heureusement moi sur un rabima qui a le week non to tire au pekani mo souci à congolais que non comme Karine a comme sa maman Denise to makamteur maman Denise faut y azana kati et elle n'a rien à voir ça a coïncidence est tombé que non makama Karine ezali ba voix sur un peu bimi ça n'a rien à voir pour congolais au moni na minute au mututo azolinga abenda ficelle na côté au monde makambo wa kombo Karine ezate tellement bakoti ba combattant bakoti motutumbe m'occuper mon que moi ça va t'azana été vous voyez donc ça que donc ça n'a rien à voir moi je vais dire aux femmes vous voyez mais so bot bolandi Chantal Bola a commis la double discours déjà la tindela quand on boka revenu la fois dernière lundi tant à salaire rendre na loba live bonjour Roger Karine yebaki awa ezali madele mani awa oui akomi kobanga mama oza raison c'est le discours iso ko soki na oyena live ina rando na baloba na oganye après na ngana ko ya tuna ko beta yo oui mama na koloba vite fait na ko sala de l'autre na ciel de la police pe okanga mutu te ba la ba na ya ko kinga na beto mona ka mutu aye batenga ta musala ko ba bo mata na panel baloba ba ko beta ka bo sala ka ko ba tani directement le bureau c'est la choix a changé discours oui a communiqué au Karine dans la salle na bato ba biso makambo wana ba kosio s'il vous plaît alors que vidéo a sala ki lundi lo baki yebaki awa na France eza biso de to ndi ça mabele na biso bato no luaka ba bagarre puis azana ba wesh ba 50 no futa bango 50 to bango 4 so ngana bina to ya pembe na yo o sa biso eloko te mais lobi tanga ya salini abongo li maloba ya kanisa ke yenda za eza pona ozipa bato esprit bo sala attention oui ngakuna soit qu'on la tile ko mboka revenu na bitala a comme la double discours la baronne nous peut tika te a porter plainte oh il va porter qui déjà ma sœur ma fashion tard déjà mbote na biso mbote maman après tu peux s'arroger parole après tu peux par Belgique ok na lobi boye problème eza ke bato bazoyeba te ke baloi esi échange na bamboka nyonso na minute oyo ezokonte lisusu batan ofandi na mboka poto te omoni ndenge nga nasekaki makasi mpasi na ndoi kolanda ndenge azoloba ke naza na cachet judiciaire te cachet judiciaire ata ofraude soki deja bakombo na ye kombo kota deja cachet judiciaire ebebaka koloba tokenda kosigné eza na problème te na document na yo eza na problème makasi osali déjà eloko moko déjà casier judiciaire eza déjà barré eza milere ya kobebi kotanga te baamona valeur nango te je ne sais pas en tout cas eza kaka pasi pasi ekongolo fo vraiment azwa connaissance eza okenda kosigné olobaka casier judiciaire na yo eza bien non et puis koyiba déjà soki oke koyiba police eye ekangi oke kotiona na nini bo déjà ozobebisa casier judiciaire na yo nyonso wana ekokonte na minute oyo bakomi ata osala 10 ala ozolinga okende korenouveler bo bakangi na bapapier bakomi koverifie ebele bakorefule bango tokende ka liboso toomona awa donc eza masekite wana eza vraiment afale bato nde baza pembe bapese mayele babende mais en plus masia na kati omaloba te makambo elekaka ya kalakala wana bana wana balandi baregistre batine ate en tout cas bato misu bakosaka bango
c'est dommage ndenge bakomi na stade ozoya kosala ngo mpe na public boye ozoloba n'importe quoi aussi longtemps oza déjà na bakese soki oza déjà na kese yebaki ndenge yema alobi ke bapolisier balandelaka nga neti naza bo baosala bo mais oui baolandela yo vi na yo eza contrôlé alors moindre gaffe donc so likambo esali bakolandaka wana pourquoi bato balinga koinsintegre te oya mwana moke me oyebi kosintegre na mboka mopaya te aza na makambo ebele fo aluka aefase yango soki aefase yango te soki balandeli ye bakokanga lisusu non ata bakanga dossier mais soki dossier mosusu eye efongolaka bafongoli lisusu le même dossier bata moto yango tala parcours ne basatala baobetaka kombona bakolakisa parcours na yo nyonso makambo osala non bato baza na poto baoyeba makambo aosala ozoloba ngo oza fier tu parles comme ça ozomona comme ça ozosala nini mais oza koinfluence bana mosusu mabe non olakisa bango kimoyibe eza malamu na poto non eza na bamakambo quelle éducation toopesa na bato biloko wana nde baoyeba te bakasi bamonake bakomenge aza influenceuse non ce n'est pas ça nde bamama bazokota te c'est ça le problème akozala agressivité influenceuse akoki koloba marqué influenceuse asalaka babuzoba te donc papa Roger soit parole s'il vous plaît. Oui, maman, mbote na bino, hein? Mbote, papa. Naza na Paris, na suivre que trop Karine, na suivre que yi motapianga gwa ko mwana ka ba live ko yokaka donc faut bien comprendre il y a problème ya zoua. Mingi babika na poto basi ba eshua. Karine azo mataka na miso ya bato, yangwana zoue ali. Ya ali star, aneti ferry. Donc ndenga na nature pas nanga na ko sepela naturalité. Bobo ma njoto te ombila wana ya ba faible. Bobo ma njoto te na suki wana vraiment courage et bonne journée. Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. Bye bye. Okay. Bonjour parole après mutu soka sengi komata na okakata na komo zonga musala de bolo banabino papa Belgique tokata ki o parole joie parole. Ah, franchement, mutu le banazes spécial ya makelele après on a apprécié vous. Ah d'accord, OK. Nananga koloba awa Galiana tu peux parler? Allô? Chantal Ngana koloba boye. En tout cas, babiloko nyonso kande bolobi boza ko enregistrer fo bo enregistrer fo babiloko ko esila on eza ki kuluna na poto. Exactement. Kuluna na poto. Donc biloko bazo boya ngona Congo donc tokoya ko nango tesama na ba poto wana. Quel que soit besoin de divergence, c'est le bateau faut kata mninga zoka. Très grave. En plus, il déconne à moi, ça a un problème. Ou a soki lelo azo kende ko pointa na commissariat à cause de ça. Après ba bimisa ngoka makamango lisusu de ba eza lokola ba confirmer ngo en fait. Na ebite ko comprendre. Oui, et puis zolo bango bakona ngo lokola vérité mais bayebaki eza na ba conséquences après ezoya eza vraiment na ba finga penza ana pesi bino liberté boki Galiana depuis oya ko le eloko te non la tige batu baloba Galiana za police ya pasho Galiana zambila konga nazokumba ya azokontrole mais le bakane Toyo qui était Magique bonjour Magique belle sœur bonjour Tagalo bako belle sœur mekota mekapula bango en tout cas bamekubwa bamepola bayuma yameku lela so bomoni bato baki na mafinga bakomi oluka babunda bayuma bambendre moko boye batoro misomba solo moziki ya bandoki bafongola poto na bino na kindoki wana bokota me papa mosusu aza fingi bino bandoki mpo ani bokobunisa ye te na kamwa papa na bafingi bango bandoki
akangi internet mobimba bandoki akangi atangi bakomba moko tonton mo boye abi ya mona milimo akangi bandoki abimisi bakomba bandoki moko wana suya efobete ye mususu abi mami aza sirène mais sirène coûte bien abi mami aza sirène abi surtout mami kutu n'en parlons pas atangi akangi mama Congo akangi nani era akangi 1m2 akangi 1m2 akangi sort la chou ya commence à la bager biso kutu mwasi na biso bakangi eka sirène mais biso lingi na ki sirène wana akangi nani akangi la marraine yeye na bande Karine yo ndenge ozobenge belle sengane mutu na belle sengana za mama ya Karine mais biso ba congolaise à Brazzaville belle sœur oui ma fille c'est votre fille moi je suis la maman de la belle sœur ah c'est bon belle-mère ouais donc ye aza mwana na ngai bino siko boza ba ya butu ebimi na moi ya butu ebimi na moi lisanga bandoki mikolo boni bake mwangana ka ndenge basangani wana bakobimisa basekre ebele tokomona bango tokoseka eyinda kaka ye wana aza ye wana kaka bobete eyinda te eza kibokolo explique nga nano j'ai pas compris balobi eyinda ka ye wana aza kibokolo eyinda te eza rando vérité kibokolo azali rondo vérité mwana ali pe nini na Facebook pe ali Géraldine azokotaka labo Géraldine ana labo azosasa bango bakopema te bakoatake Géraldine ngana boyaka kokosabone na bapage mpona na ridicule kuna non opération chinois nyonso se désabonner oui mais elane siko yeye aza chéri bapage ya bato eza normal so batie mami bapage soki baopesa Karine mbongo abwakaka bango je comprends mais soki bapesaka ye mbongo te babwakaka bango ka po parce batiaka ye na page ah non moi je suis pas d'accord non bango mpe batiaki na page ofele ye mpe abwaka bango ye moto aloba mais na hypocrisie non Galiana batiaka ofele te bango au contraire bazolia mbongo ofele ya Karine na kombo na ye eza mère fa c'est normal kibokolo bayobe amoninga Chantal na page wana malgré batiaka bongo oyebi eya mosala monene oyebi bato mosusu baofutela mbongo babeni tana bafuti mbongo combien mpo bapage bazongisa bango na actualité ando otia bango fute mpo bacréer actualité te alors ya la kokena sentiment te kibokolo ana parti pris nalobi kibokolo mama nazo expliquer non kibokolo nde nani nga na comprendre te kibokolo nde nani naoloba nake na sentiment nga page ana nalinga yango te na bloka yango nalinga yango te kibokolo aki danseuse soki ya nani kende ka na page ya Géraldine omona Géraldine abimisa matala na news babia bala personne na Facebook maman les amis du Congo na Facebook les amis du Congo yaka moto moko s'il vous plaît otikela mpe baninga baloba botika no mwa gaga aloba mokie mpo banda akoti na s'il vous plaît les mama gaga aza polisi comme na okumba za polisi olobisa ye mingi te alakatide azolala pia te likolo ya mami na ye azokotaka donc soki alobi te afandi na ye azalaki na mposa oloba me baokata ye non naobi rendre vérité mwana matala na news na kibokolo apparemment c'est la même personne
Et mabe siko tomoni parce que aza motema mabe que soki aye na rendre vérité mwana bacommentaire abe soki ake na kibokolo abandi kofinga na kibokolo atiaka place na barole soki aye na matala na news aosala genre ozotumba olukaka baplace ya bafai ya badefo mpona odenigre motu na rando vérité mwana omona ofinga Sara azolime Sara na kibokolo akekumisa Sara amatisi ye grand star kuna na kibokolo donc du coup oyebeli olingi te omonte bato les uns contre l'autre mpo ozwa nini c'est ça le problème en fait naomoni tokomoni kotiala bango te kotiakela bapage nao te c'est tout kolobela mpe makambo na ye te que ce soit bien ou mal tika bapage mosusu bazala netre nde bazali lokola oza no na incapacité ya ozala netre bima na makambo na biso c'est tout donc sala makambo na yo tiaka bato nao sikoyo kaka tobondela ye te bango mo bato balandaaza bachinois baleki meme bapage wana concernant Benita le namoni asali 1 million d'abonnés baofete kuna bakotia ye na bapage nyonso mpo baofuta mbongo omoni c'est tout à fait normal bapage baosala business na baofuti mbongo. Tu sais, na TikTok, on peut booster pour avoir 1 million d'abonnés. Puis elle s'est laissée. Toyebi ka booster na ye, toyebi na biso, toyebi mais voilà, même une garçon a dit, na booster que TikTok na comme on a dit, na 100 000 abonnés na booster. En gros, ils ont 5 mbongo mingi te. Même la page na c'est triste, hein? Okoko anapenda baabone wana bato mpe bazomona te wana rien d'intéressant wapi contenu or chez biso toyebi mami na biso ye moko matière bango matière nde ya mutakala matière ya moyibi boloba bemboki la kosto mutamba mama bakulu na ali awa boyebisa ye mama bakulu na ali awa soki alingi asisa kikuluna akozwa nani mama na bango okomi chose tozosenga bazala bato ya bazala équitable soki otie eloko ya sœur Lachou momeli diamba moyibi otie mpe eloko ya la baronne parce que jeja obeta bino ba biloko ya makasi mais bozotia ye te donc quelque part bino moko bozo reconnaître que game yango ke mabe c'est pourquoi bozolinga kocamoufler fo bozala au moins katikati mbongo yango ye azwi yango kaka mpona futa aya kotondisa babone vraiment mbongo ya bafutilité boye mais omoni ndenge Karine ayebisaki bango soki bolandi kanga etali ka bino nasisala s'il te plaît alobi nanga bango soki bolandi nga kaka etali bino neti bozolobaka wana lobi lor bomona nga nasombi jet privé bokoma kozonga kosala baformation trop tard Karine ayebi makambo na yango tu me bango bayeba makambo ya Karine te bakamwa kaka basutuki kabo Karine abimisi basutuki kabo bango ko minoko na yango ela kotoboka projet moko ya laka te Karine ayaka poto na détermination ayaka poto na nani on a bas objectifs ayaka pona la moyibi te c'est une femme combattante. Karine a fait quoi pour se retrouver à RTGA? Bon, mon étoile à moto. Azana parcours. Voilà. Bino pas cause la Kuluna na photo. Il n'y a rien. Parce que vous avez pas représentant Kuluna.
boza ba représentante valable ya bakuluna. Oui, mais enfin na ndenge mabete chef akuluna na poto bango bato badirija en tout cas c'est bango ya kitoko yango wana bakuluna poto. Kuluna poto bango, c'est une vérité. Il suffit kaka koyoka même façon bazo réagir. Bobenga ye moyibi te, bobenga ye ka kuluna ya poto parce que na ndenge ya mabete elle représente même bato na ye. Entendre modèle balobaka, on sentit que oh mouli makuluna oti. On mona que moi on mona été mais tu t'imagines déjà. C'est ça. C'est-à-dire tu t'imagines déjà. Na kati ya page moko mère merveille na lina pola nini ayi aluya ye wana kombone na kopesa mère fashion parce que ngotanga bakomba bato ate. Aluya ye Karine nango. Ce qui donc le quoi te lebi boya ba campagne si c'était aya kaka pesa biso pardon to sekaye après ni kambweli. Oui na mona ki quel imbécile ya sûr que na mona ki mais franchement ali boma pardon ni no la ba no ya singa bon pas ye na mona ki le roi muto dessin ni mais parce que azana wana le bon akota ke pa ya muto banda ko jebino ba deux fois wana akota na lo ba bon ba le bi avant na la lio so comme les chocopris so ki chocopris chocopiki azalo kwa ka azape véritable Loïka Chocopiki bon. Ali Boma. Makasi, c'est elle aussi qui a été parmi bateau bazoa attisé Makasi. Yé moto, c'est-à-dire là yé moto a le but que yé moto ko passif. Maman Liliane, là aux autres la Chocopiki wana, est-ce que azo reflété qui colonna? Elle n'a pas d'aspect, elle n'a rien. Et vous osez comprendre que donc ça m'a fait rire mais oh elle a dit bon maoni so ko boti moi pour ça la game loyale na la baronne des até parce que aoli abino na bandenge nyoso bo penga e lokolo so ki pe ndenge nini mais na lokolo wana bino na ba tout dans la bino aoli akabino la preuve vous êtes tout en train de parler d'elle, vous êtes tout en train de chercher à faire des guerres imaginaires na moko ya mobali tala ba joue nalobi botuna nani Chantal sœur la chou mobali na afingaki masoko makonza pwani ya bima na baninga mobali ni italien moko on s'en fout déjà zo avouer azaka muyibi ayibaka biloko la poto azobanga voilà est-ce que aboti banana 4 papa donc na makango ata 3 makango baki na kati pe no on se ba commis avec les hommes qui a na S nga so na bimina 1000 bali surtout ka S il y aura pas 1000 S à la fin ndeko langa au commis et puis mutolobi wana on n'a même pas besoin de chercher il suffit juste de la voir au total au contrat de oh ya baka achege vrai combat ngwana bien tege ya poto qui mama chege tu sais allô ouais mais enfin oui d'accord moi c'est quand il y a tranquille vous savez hein ndoko na biso oya François sala rando na Karine wana so botal expression façane a komi ko banga a komi ko luka a rectifier makawa alobaki oh non ngai na kobundisa ngai te ata to kuta into so tu vois donc tellement Karine a pensé ba point moko que non devant la loi ESA devant la loi ils ont représenté belé yemosko à se rendre compte que Bakini va tirer tant que vous avez biso tout en bateau qui est trop ko beta yo donc ils ont quoi de bazo crucifier ça qui a tellement azamaye était siko akomi ko banga ko luka a modifier ba parole pour le bac non ngai dans un muté bitumate mais or que déjà il y a des preuves déjà qui prouvent que non et c'est Kangi. Mais quand les dames disent que non, c'est que y a moi si on attend à finir à battre. Azara moi dans l'andaku. Voilà la police pour que nous déclarer que non, maman oh azot qui me sentait azara moi dans l'andaku. Il y a Karine de ceux qui m'ont déclaré que non, j'ai chaud, moi qui me mettais ni pour que non, pour fond de pas papa a qui retirer moi n'ambé vous êtes malade, hein? Moi là ça m'a traité à pension alimentaire na lobby même ceux qui me font papa na azan ne sikai kocha moi na wana assurance ni oyaza nango bon c'est notre frère au dénigré mais bon on me rappelle qu'on balancer non en plus la Belgique c'est reconnu que c'est Karine qui est la tuteur légale de la ouais azan responsable ya moi na wana vous voyez toutes les femmes au ba finir na télé na TikTok ba bazar na bana te donc quand on t'a ça ba délire n'ende bo que non moi naza traumatisé azolo ça moi mais qu'est-ce que vous avez à foutre moi na robe finga toutes les jours pour
comment on dit ça, a existé des musiques, mais toi la communauté, en tout cas, j'essaie de te traumatisé. Mais comment on a raisonnement, il y a Bassi au Bazo Matana, dans l'écran pour le non, il faut tout bas robot téléphone, mais vous êtes malade. D'abord, apprendre des cours en néerlandais, audacité, qui est comporté, plainte, voilà. Vous croyez que la Belgique, mais il faut savoir s'exprimer aussi. Plainte, c'est bien, Bozan n'a pas argument, éco-vib, ça plaît un peu, babo télémoine, vous croyez que votre maman de Belgique, il faut qu'on m'appelle au déposer. Et ça, basé la bino en France, vous allez entendre au bengi motu. Non, motu qui gagne peut si ah non. Ah bah comme baiser, il faut pas si comment motu, il faut pas numéro national motu wana. Numéro national au Karim Bozalango. Il y a des gens qui disent des choses. Je peux comprendre, bon, en France c'est normal, en Belgique, pour monter en Belgique, sur à comment le bablo à bord de ce qui est Azazoba. Mais vous devez faire un live dans la Belgique. Parce qu'il y a intégré, il y a avant dans la Belgique, il y a même dans la sociale ou avant dans la. Ceux qui bassent Mikandango, Azalango. Tu penses que à ton Congo, ok, au livré parcellaire. Est-ce à beaucoup le pont ça? N'importe où beaucoup le pont ça. Ah, toi, ça a un contrat. Ça, papa. Au moins, non. Toi, trop confondu. Mais monsieur, soit quelqu'un qui passe na balabala, à quelqu'un qui au monde na balabala, à Djumbango, à Iboto, pour ça, c'est qui l'école. Donc, toi, c'est la confusion là. N'importe où. En plus, il y a la fenêtre. C'est normal parce qu'il y a vendre dans la sociale, à Zobela, ma voisin. Mais quand il y a vendre dans la villa, il y a un sous, Azana, comment on dit ça? Donc, et pas d'abord, parce qu'il y a vendre Dakar, ma cambi a voisin qui me ça prouve que non. Il y a bourgeois. Avant de réciter, il y a bourgeois. Comment les banabas au fond la voisin bien en moto? Ah, toi en Afrique, était au bel. Non, mais pour moi que non, mouton, sans intégrer, donc même pas intégré. N'importe où. Est-ce au fond, au bas que bel là-bas. Est-ce à la porte à bel là-bas? Papa, n'a pas dit c'est là le beaucoup. Oui, bien. Bango ba belle la kabatu parce que bango ba fanda na ba ghetto. Or dans les ghettos, to se retrouve à biso la biso. C'est normal que au belle la bunga parce que ça la ghetto. Mais so on va pas place ba Colombo ka ba banda OK. Donc au sonné voisin. Na kotinda mwana. Donc OK au sonné voisin pour peka mbote. Regarde comment les gens sont débiles. Bien ça qui m'a foutu na ici. Dans la porte au fond le fait tomber la voisin. Attends d'abord nous. On est où là? Et il y a des gens qui le supportent donc bazoba batare le quoi ailleurs comme kolandaye des vrais tarés. Attends. Donc pour moi qui n'a bateau ba ça c'est ils sont vraiment des tarés parce que n'importe awa muta fungola fenêtre d'abord yemo d'abord na tongo sur muta la muki muta ako fungola fenêtre na pourquoi te ba fungola fenêtre na tongo la muki po aérien ndaku mu pepe ya butu chere e bimasimo kangi ti lobi. Si vous êtes qui n'a pour vous faire plaisir par rapport à quoi? Mais il y a des vidéos qui prouvent que non, ça va travailler des fenêtres. Mais comme déjà sont des tarés, et non, franchement, communauté, c'est normal. Maman Denise a jambon à boire à la fenêtre. Parce que il ne mérite pas que non, n'investit dans l'eau au Malonga. Les gens qui montent sur le bien qu'on le bat. L'air va pas, faut pas ça, l'air en fait, au moins d'abord Moutou, Ndakuna et Andara social et Zakaka, ceux qui 10 mètres carrés, Azuba qui terminé la Vimbisi. Au début d'abord, installation d'Obimé. T'as Ndakuna Ndaku et Zana en placement lango. Personne m'a quitté du sommet là. Non, vraiment, c'est triste, quoi. Franchement. Et puis, comme vous dites que non, ça vous gêne pas, Moutaï, même pas 10 ans, à Télémissindakou, na Belgique, à la chance ou mais il y a pas tout, je n'arrive pas, il y a que ce moment, ni crédit, mais aux hommes mettre bateau au bazar à l'extérieur, où tu as une erreur. Le bac est non, oui, à ce mandat, parce que chez nous, ici en Belgique, c'est possible. Petit bonjour.
Bonjour maman, bonjour. Mère Falabiso, bonjour. Ouais. Pour changer ma kombonga, ce qui n'a pas matabino, tu les as pour n'engager. Maman, kasi makambuka ba rando maman bazo baozwa batu ba nini ba konti. Konti ya mususu maman eko mobulu mo eto na sali oyo. D'accord, OK. Mais il faut bo signaler kanga pour kona tika kabino bo vanda na libanda. C'est ça. Madame Mora commis à Gérard dit n'importe quoi maman. Moi je suis peut-être moins informé. Tu peux monter. Tu peux monter pour dire de la différence. Tu peux monter pour Oloba que non. Oh zolo besoin de coûter ça rabou ça rabou. Autant un peu bonhomme sous au vent na Eza ye muta Belgique muta ko mabongo. Mais tu peux monter ngalo toi na Belgique au monter tes papas de rabongo te. C'est tout. Donc on est resté dans ta bulle moko de zoba. Tu sais comment les élèves attends. Comment ça ce qui Jessica mouille, ce qui Jessica mouille, tu peux monter, hein, on peut confronter. Parce que des lives ne sont pas faits seulement pour insulter. On est là aussi pour apprendre que chaque mot est arabe. Jessie big vagina, Jessie big vagina, Jessica big vagina, Jessica big vagina. Si moi je dis de non, oh là là, so le bokani micro s'il vous plaît. Non, solo bana pas solo mama, solo bana Kikongo. Azolo bana Jessica mutazo papa Belgique azoko, ça yango na solo bana na Kikongo. So inga na kosi maman na ngai. O monte obité ah biso za bonté na mboka na biso. Moi j'ai pas de Belgique. C'est ça. Ma fashion c'est Jessica on soit azana. Papa, on va no bien la raison. Et loko ba congolais, ba africain, ba tout mwindu to bossa na. Poto oyo eza mboka ya casier judiciaire. Ndenge tozana poto oyo tozotambola na casier judiciaire. Yo mona kate soko ke ko luka musala. Eza na hôpital, eza la wapi asenga biso nini. Il y a biso casier judiciaire. Donc place nyonso ndenge ya zawana. Lelo soki ndenge Karina ke soki lelo Karina mi apporter. Maman Beda, raison pour laquelle assez la question c'était parce que dans un casier judiciaire. Les gens ont bloqué belé avant bandango. Il faut qu'il y ait un casier judiciaire. On a que ça bango na ni casier judiciaire na yo. C'est vrai qu'il y a de ces infractions où ils ont vraiment gravé. Mais en soi, mais tant que robeta maman, même si c'est gravité, tant que babeta ka kombo, ba délire nyonso kometa ekobima. Pierre maman d'accord na yo, ebima ka tout. Nyonso ekobima. Non. Bon, ça c'est pour distraire les gens. Moi j'ai des nyonso ebimaka. Na boyo salaka boyo na boyo salaka boyo. Si Marguerite oza na raison. Yes, quand même tant que vous avez na ba 13 à 14. Exactement. Pour la nini batu musu bazara soka linga asenga nationalité aroluka mbongo po aluka moyen ba passer ba casier judiciaire ne po ba makambo mabe asala ebimate. Siko mutu lokola yendenga zawana casier judiciaire c'est beba. Donc il est là yendenga zana ceux qui vraiment Karina loba qui ne ko porter plainte sérieux. Il était Marguerite ainsi portamé déjà. Donc babilo kwana zolo besoin de pas dire. Azo risquer expulsion hein. Azo risquer expulsion là azo ko bossa na moi si on a rigole plus ces derniers temps. Comment oui na sala assemblée pour so batu ba bossa nsoto monye to sama be ba kosi ba osale lo côté na Marguerite Karine ozolo ba wana to lo bana ya kala Karine déjà depuis avant-hier ça portait déjà plainte. Amemi biloko tout na avocat Marguerite. Awa nazolo bana bino nazozela kana tindela ye pétition parce que pétition na esili na mte bazo travailler yango. Donc tout est bon. Ngala tanga na lo bana bino bana on écoute ba ko constater na o marché ba moté. Ngabo fingi ngabo lobi na ngama mama moko ezaka zoba oui, j'ai accepté je suis zoba. Ya Karine. Et alors après wana ezani ngayo yo naza musala. Ngayo nazo Ma fashion. Oui maman. Na kingabwa pe. Oui. Ok, c'est bon. La ligne est bon, surtout y est penza. Non, mais et comme pas possible.
banda basalala baronde pétition ngobi nga na pardonne nanga bango te oya mutu munene wana kuna ya mama nani kwanga wana na oya ya Belgique bango baina tika ko pardonner bango te likambo na basala Maman Congo. De quoi je me mêle? Maman Patricia, Z, topé sur parole, parce que y a une kota na musala. Et tu as 10 minutes. Non, pas lobby. Mais façon limbisa na fouillé par erreur na musala limbisa maman. OK, maman. Na kota. Maman loba. Nana loba ka ba okuba minga ko ba likambu ya ngeta te pour peso pesa nga baner. Baza na droite bango so ba bokola bana te Chantal bana ba bokola te. Bana bakenda suri famille ya mikolo wana moko kuta zere pa papa na ye oyo mama mukuse wana 1 mètre ya bota na prison ana casier judiciaire akota prison abota na prison quelle prison na poto oui na poto oh mama fresh no ibili kambu wana te akota na prison mama na yebi na ngati na okosela pe batu makamu te ngako mnaloba mnonga na kota ba vita ba tete na yebi na ngati nize solo ngamu na la na YouTube kala moni ba YouTube akala po balongola ba Kongo mikili balongola ba biloko ebele wana kala ngamu na landa histoire na ina ba combattre ba ndoki kokotela itu ba botola ipi bana bani wona peut-être histoire vrai ngamu talobati na iba kala na internet akota prison ba botola ka ipi bana abota mwana suka na prison mwana uta na famille oyo kuna Michel kuna nani apuchu abokola bana tika te ya ciao vamos pegar só daquele que tá no meu telefone depois vamos ir vamos voltar pouco tchau Acacia ne resta bokola ba muito bem eu tô assim tá bom bani loko ko bana rieta te pegar os 4 tablets mama kwa bokola mwana te mwana pe famille kaka mais bazeli bona pega a chave bango nyeso bana bakaze judiciaire bango nyeso bana bakaze judiciaire apuchu akota prison prison fali akota prison fali apuchu wana na yebi na mwana sango mopimo 1 mètre pe akota prison na Belgique oyo mama kuanga akota pe bakanga epe oyo kuna nani momeli bangi wana nani serre soki serre la chou wana yepe pareil de bango so bakaze judiciaire de bato maboma batika kombo ya Rieta tranquille baluka bana na bango boye bizo pesa ngapi ali merci bonjour mama Gerda nazo bima kutna zabela ba kambo tikali na 4 minutes natika na 4 minutes wamba mama bakuluna basi bakuluna wana mama mais fala kola bata 4 monte pour na mama kingabwa yo mama nani combien 1 mètre 1 mètre, la colonne est 4 montées. L'expliquer non moins l'eau moins rapide. Pour la bique hasard dans faux compte. Qui hasard, na mona qui. Hasard. Yo, 1 mètre. Wa mu kuse bolo kwa choupette. Yo solo bani ke mami, mama bala karama. Bo yo mobala karama yo. Mi ba yo botle bango bana basapi. Makam solo ba ba na batmata nous za bazoba. Bato bata nous baza bazozo. Ezaka biso ba chitoni do ya ota bi to bata na ba faux compte. Pour la normalité, il y a makambo lo barizata na tina te. Yo ke lo badi ke no, mi bal ba karama mi te ba tsaya ka boye. Mo balo do kumisa ya Benita. Bongo mo bala wa Benita wa mi bala za na azab. Mi balo Benita bima na yeso ka zaki mo selengi mo sa tanga wiso do linga babaka tanga wiso. Mashallah tabaka mami tanga wiso. Siko yo muto babaka ka tanga wiso mama bino. Wapi mo bal? Yo muto babaka katanga wisi mama na yo wapi mobali bana na premier mois na yo bota wapi mobali akangama parce que ba yeba kabile ba yeba ba fleur kitoko na yo mono muto otake muninga makabozo take muninga zota no yo moko oyokango oboni buzoba boyeko ofanya pe na life ozolo bano peke bakanga ka mobali to bataka otanga wisi bataka osuki pe nini bijibi na njoto okanga nani na bana na mwana liboso bana mwana nwa liboso oyo vane na kati ndako kanga mobali nini exemple liboso feza no yo avova na muninga avova na muninga na kit pe dosi masoko minene na makasi wana lokwa nya ya kabila e pada wana no kotanga no pona vie na yo popo yo mona vie mobali liboso botane bozana ete ya mibale bozana ete tilo lo no za mobali te yo za mobali yo mwa selengi na Benita ozo kumisa wana papa tangwa na pe na Lilita ti ake ko lande ko si mami sa bokse bango da mariage kuna na Lilita papa tangwa zapi Ramsa zapi ba mibala kitoko wazaki na faso ava azwa papa tshaba sawa mwa selengi
Moi c'est lengi ya kitoko ya lengi. Mutakala ndeke mobala mwazapi. Oboni buzoba boye ko 1 mètre. Oh, va tchape mon norono ke makamoko bosa eza soni, makamoko bosa eza soni comme ko sopa yo. Po eza soni, makamoko le bezata na sens moko te. Oza moi ça goûter pour ça daki go za ke lengo za ki secret. Mais na minute oyo ozo mériter te oza na vie oyo za nango. Na minute o mériter on va na vie ya ministre. Na minute ozo mériter on va na kata ndako moi ça mutambo. Oh, yo mono kuto za mobala mutambongo te. Yo mono za mobala mutambongo te. Modinga muninga dinga mobala mutambongo bodi complexe boyeko. Oh, yo mono za mobali te. Oza mobali na ndako. Oboti ba na tata. Bana wana papa bango baboya yo. Siko lingi muninga za azada mobali ne poil. Bino sibo ndeng mokoti. Oh, yaya kuta bandi finya esika parce que mobali na liboso yana boche mwana bala e. Ata kenda mususa oya. Mais on s'allo quoi bino peka te boko kada te parce que za bala tata. Na mito so si mobali musuye bango ko comme si na bana tata. Ndongo sa bana fino mobimba en génération. Po za na ba comportement no za yango bo vanda pete. Po to za da bino peka mayede. Ndebile bo chaka mami mal à l'aise. Biso be mi ba na mito do chaka bango mal à l'aise. To comme isko bongo. Donc bo comme so itima na so mobali bo chaka ina miniature. Biso be to ba chine to comme pe bongo. Aussi mobali to matisi famille mobali wana miniature. To matisi na yo mobali no miniature. To kompe ko tina ba message na ba page mobali wana. To koma ko sabi no kama kambo bo saka mami. Po ba comprendre ndenge swaka. Obodi buzoba boy ko 1 mètre avec tel longi mabenyama. Yo kaso za kitoko. Soko mami ke batu mabunji wana loka mipiko ndunda. Nyama tel longi mabeyo za kitoko yo nongo za bogo. Oh, tel longi lo kwa mukinja kabila nyama tu fino nyama. Tel longi mabenyama mabunji mipiko nyama. Makomi kuso ka bakado ga mboka. Bodi buzoba boy ko ba okasio on va kwa kizengi mama kambo bezanga tatina. Mbeba musundo kwa jambo. Tufa mama no nyama keko kufa kuna kona da toi mai fille da puta karalu. Ngana komi, merci na bino. Tokutana moso na sisi suna osa su live. Là tozana ba live. Yaka ya kosinga na nakoloba. Allez, ciao. Ba obosengi ba invitation après live deuxième live, pardon. Allez, bye. Ciao, c'est mes fashion de Nantes.